est toujours présent. Donc, on a 14 mais qui vous dit que dans ma boucage, je pense qu'il y a une limité, vous aurez dû vous organiser. Non, ça va, on est là, on essaie. Bonjour, Ndekonangai. L'autre déjà tous en mort, tu comme ça de connexion, il y a des qui t'emballent au Atikabiso depuis 2-3 semaines. L'autre monde m'attend à Awa, que au coup de la peine m'attend à une connexion Evelyne Camon Lopez et ça ouais, en tout cas, on a un sentiment de tristesse. Donc, on a une douleur, un choc, un choc, yebi, nenando lingana na salata émission morona Evelyne. Et Nzambé a décidé autrement. Mais Dadi Dikambala, c'est mon frère vraiment, Aza est né dans Moussala Oyo. Donc on n'a pas si moro makasi. Et là on a déploré pendant maladie naie, natikala omona nate. C'est dû à un choc, pas si na omona Dadi boye nangana kokate. Donc c'est on a yebo inazo kapena pas si makasi. Programme écoute des programmes bala moko jour moko babi c'est bemeni balé ya bastar ya mboka na biso. Pourquoi tu as combat côté artiste et comédien vous me dites que balusata programme pour tout en antenne un programme c'est ça peu moins événement et événement deux stars babimisi bon le même jour et quand ça to créer peu événement et quand ça on peut problème tu ça a été ça problème hein donc ça on peut faire événement deux stars babimisi tant que comité di maraka oui nous devons accepter de là on sort le bezate babimisi problème ezate bomba bombati wapi baza ba sardine te baba mbisi te vraiment ba batu donc esengi babimisa bango problème était tant de ça l'événement omoni nde boko motuna lango question donc ça question moko ba 100000 ba question donc c'est ba ki se mettons on mona ba bazoli la pe kotuna bino na ngamu na bino trop ba commander ba ko kende ba commander ba ko sila tulala ki lula muki bo vena biso na kufi mais ki mambalo kuta nani vena biso météo bon voilà ce total bien chaque jour na vie au na Congo mutazo kufa na mogi mutazo kufa bokolo ba kwa nini 4 papa ba kufi mbala moko ezali mokano nzambe ta muso esenga ba artiste ba kufa balandana tango mususu et pasteur de la foi loba kyongo si tokota 2020 ba artiste ba kufa et salamite ta muso eza mokano nzambe pasteur mutaloba kyongo bongai pasteur mutalobaki banani bakendaka te yo talaka ba artiste bakendaka tangelanga o akenda te po biso tout okendaka donc yo fayaka muto mona na TV ka kendaki non mutu musu ba koza mona akendaki ba vaine na sima aboyi ne pe ba filmer il y a peu si révélation Nzambe abi que 2017 pour 2020 artiste ba okufa quant à biso qu'est-ce que nous allons faire nous devons prier de makasi pour marambouana et yate c'est prier c'est demander pardon. Voilà, un grand merci naba internaute Nyons, il y a 3W Vision Plus TV. Merci pour la fidélité et puis confiance au Bopé Sakanabi, surtout informa cabine toujours Nathan réel. Merci Nga Yabino servante tout ça awa en direct, il y a morgue, il y a clinique ngaliema de Kinshasa oyo bipai wapi toye awa lelo ezali levé du corps ya bandeko na biso oyo bakufa ki batika kimboka entre autres concerne biso Evelyne Camon Lopez et puis na artiste et comédien na biso Dadi Dikambala obiso nyonso tout toyebi toye lelo vraiment on a encore rendre ba hommage pe malgré na souci malgré na douleur on a tozali toujours na douleur et puis tozoli là ensemble na biso tout à l'heure à l'MBCBG à Kotambu sa caméra pour la série, il y a une interview, il y a un comédien au bazar sur place pour partager mawa na bandeko na biso.
Merci Star, merci pour la présence. Un mot à dire pour Evelyne, pour la chroniqueuse Moro et Balak. Non, pour la Dadi en même temps Evelyne. Donc tu es pour la deux personnes. Evelyne pas avec camarade nanga, Dadi qui vient nanga Moussala Moro donc bangomi balé paix à leur âme. Donc des fois on manque les mots à dire mais bon voilà, oui commis tout ça. Donc comme ici quand Nzambi na maramuni on sonne commis. Bon souvenir ni Yamala Motika en Dadi qui Dadi et Evelyne ont très bons souvenirs. Dadi a un mouvement proche. Et puis Evelyne a serre n'a pas tout ça sur la bien. Sur Nazan a quitté souvent. On les pas naïe mais pour tout le bani. Comme ici en Zambie. Merci beaucoup. Voilà, nous c'est. On se le zone et qu'il est là. On a dit qu'il tombe là. On a dit qu'il est on se le zone. La Moutounion, il y a Dadi, il y a Evelyne, Kamolo Lopez, il y a Batunion. Mais tu sais bien que le culture comment entre médias, au rouleur beaucoup plus n'a comédien. Comment tu fais au ça là tous les deux rôles on a comment en même temps ça un comédien tout le monde européen trop la comédie en même temps la média ça là on est mettons on est bien journaliste au milieu du village on est critique sociale nous autant fait culturel sur bilo lino balo barana on a partout tant on a partout faut ma comédien on va musicien on monique na partout tant les cambénés cadre on a cadre sur ba journaliste to kufelina ya on monique présence na biso ba leke tu to komi a so bon pe na car on ba comédien na les jeunes producteurs on a produit ba comédien en plus l'on semble pas swing na quatre comité ba comédien na ça peut parmi mutu ba on ba tika nga tende ti fait Dadi wana za ve nanga bilo na on ba zo ya ba bi ya Dadi tse mais ba ibeka ke ba stala ke menga na zo temps rosona ya Dadi ya déjà zo temps rosama nanga yo yango moni kelelo na pusani a na za a lelo c'est na zayi kundiza na kumeka king lier na zayi na Dubaï Dubaï na meka hier yango mona na ko ya bete yango na kata ki séjour nanga après na c'est ça mais les quelque chose comprendre tout le monde na ba comédien ayan ko boye na bangiza moi timide à peine kaka 11 luzolo to ya ba comédien pena bazate okolo bani c'est pas problème que R matanga ebima ba ko libera bilo za plus 11 14 13 baza banzela bazo su baza kuna na mui boya nzela ba koya vraiment moi souvenir à souka nini ozokanga makasi ya avion na Dadi Kitambala eze belé parce que Dadi a tourné ba film na ngai eze belé vi wana a jouer le na film na ngai kona sola ne kala vi na ebsanga na alinga nga trop yango na kimono ba fivette mayamba ba yebi ça veut dire que vi wana za ba souvenir eze belé il y a belé il y a trop c'est ça on a vu na vraiment oyo ko tout ba tchakanga ta bien les jeunes producteurs ba comment on fait ça le bien il y a un monde de théâtre ba linga yo na koyela matanga ba comédie tout baya yo mona ngaza niveau ya bazozo les jeunes producteurs voilà les jeunes producteurs merci beaucoup Maswako bonjour. Oui bonjour. Mes condoléances. Merci pareillement vous. Merci. Tozana Morgue ya Ngaliema, place où il y a notre consort Kamolo Lopez et puis notre grand frère Dadi Kitambala aussi, notre grand comédien. Nous autres on a Baron Balé et Zobi Malelo. En tout cas, il y a les artistes comédiens, il y a le journaliste. On est aussi couvert par la presse aussi. Maswaku Nino Kokyo Balelo. Nous autres il y a notre Yaya Dadi Kitambala Zobi. Ça fait mal vraiment qu'on perdre Yaya oyo azaki play na baleki na ye Yaya oyo abandaki ko zala na biso na esengo nyonso vraiment ya Dadi so ozwi na problème c'est que yondo za problématique donc vieux pena azaki play na ba petit na ye liwa muso ezalaka moto akufi omoni te place tamsu bakoteli oyo ki onka na sango oza na douleur moko boye oyebi ke moto on a perdre ye mais réalité ce que lelo to mona bazo bimisa ye na cercueil et puis to mona isko en live pasiwana je dis mal donc après vieux Mundweri ezaki ya Dadi mutu o défendre biso na ndenge ya travail pena na ndenge toyebike na ndenge ba vantar ndenge mavuanga ndenge ye moko alobaka après ya Mundweri ezaki ye donc ce que le roi to perdre ye nazo yeba te to remplacer nani donc je dis mal
souvenir nous à ma casse suka aux anoya de Kitamba. Ba souvenir est belé. Et belé d'ailleurs on a fait tout dans la couloir pam. Parce que vie yazani muta ambiance. Ya linga ambiance. Parce que ba place auto kindara tam sumangulu moni poye trop capela. To kutana trop so to kutani leki ya kosombela nga masanga leki kosombela masanga kanisa to vandi wana pamba a reporter conseil moko epa na yo ando ebiso te leki na ngomoni bino génération na bino faut kozala mayele faut keba baninga msusu pe ba kosepela te tamso na succès na yo alors faut koyeba nani kolia na ye nani vivre na ye donc via banda lobelanga trop et puis muto a changé nga méthode mususu ya retravailler za ye na première nzonzing mo na sala to beta na film à Vincent Toulouse. Là to travailler na ye ndé boni papa. Là to travailler na ye à s'attendre quitter na le meilleur on a pesa qui parce que a singande l'air non jouer awa non s'attendre non c'est la vie de loin ou bien sundiata. Na ebagi je na oté et du coup là aussi so jouer au komisingai donc et ça peut parmi films tombola pe kombo na les sous donc du coup apportant un conseil na sima ya parler après tournage et singa fozala mayele respect na mikolo tout babilo wana to yango moni lelo et ça là ke bisope tozala quand même oyo toza titre yango ya film yango ezalaka titre en tout cas titre na bosana titre tellement na tourner ba film belé na bosana titre et puis pas Vincent pe na sali ba film et belé donc na kokanga titre té mais j'espère na film wana dadi azaki mobali ya ibakata ngana azaki mwana musala mais mwana musala oyo azwaka ba information nyonso dadi ayebisaka mère na palais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nazaki te pona na mobembo et nayaki pété pona matanga donaye et sibitima kokoma na okoma na masanga matanga pe que Dadi a koufi et tout, quelques jours après, Kamo a koufi et coïncidé que Nga na yenanga. Donc je ne peux pas dire que non, Nayaki uniquement pour Namatanga, non. Nayaki déjà, puis Sanga Matanga, écoute Singaïnde Awa. Sanga Kamo est comme la Kiowapi. Sanga Kamo écoute Ingaï, Nazaki déjà à Olala, parce qu'il y a koufi à 23h. Nazaki à Olala, j'étais tellement fatigué, Nayaki n'a pas coupé, Simon, on a annoncé ça, et permettait qu'il y ait Nala, retard. Ton Nala, il y a un téléphone sonné, mais tu as bien un peu grand. Grand air na voyage na présent kabose to ba tchina ba nini ba Facebook to mona ba photo Kamo est-ce que Kamo akufinga Kamo akufindeni or jour on na komaki to soleil na Kamo na téléphone pena message oui to benga na kina vraiment ndeni fa to mona na ku pa yebisa nga pe que non Adams na obela mais to mona na biso na sala effort to mona na oyelinga nini omoni oyelinga ba casquette po Kamo ya mutaba ba casquette ba nini Abisinga que tout le monde a biso mais santé ils a bien été après on a Kamo koufi et dérangé qui yo yebi ndenge tozarana Kamo na ninga boulot à part boulot on était des amis des sœurs frères et puis Kamo qui est boye ça fait la peine souvenir malam ozo garder à Kamo le pèse hôtel obi souvenir wa malam na garder à Kamo yang to voyager deux fois na Kamo na ninga musala to na Point Noir na voyage moto kina Matadi. Et puis tu vas là l'hôtel moko ba chambre ka bo bango koto yo biso pe koto na ninga musala to no sala sport mo bo na ninga Point Noir na ye et puis na ninga kin on a fait beaucoup de choses comme moi mutu moko so za po ça abimisa mutu la ka bengi ya to kena beta jo mo baza na la bokene pe boye ah moi elo mo ekoti moi pe boye bo soli pe bien do azaki ser moko bien royelo cop royelo pe mambo bele mais nga mutala sanga Kamo ko va na Kamo za jazz kavulu ko jazz kavulu azaki pire muta Kamo jour on a yemba Kamo azaki jazz to bimi boye abito ke kuta na mutu na mo boye auti Angola wana Kamo auti Angola to bova na ye tout to ke boye to va na Kamo to utaka bandal to ke sko ngwasuma to nuna Kamo apeya ba champagne ba nini taka auti Angola après wana ndesko to koma pena boye to voilà to garda ba souvenir à bien na ninga boulot pa idanga petro Nandiga no moni boulot na oyo esprit kama mobile et puis ngape na ida étant na yebise que non yo na mambo sala il faut au fond la chaîne tia yaki pa Jordan à fond la chaîne nga mo na yebisa Kamo yo il faut ça la chaîne YouTube na au sala ba émission kitoko ba to bénéficier na mais yo moko na ninga YouTube o ba no kotsa ngo pe o me na zala mutu nga mo na pesa kende pa Jordan
Voilà. Un mauvais souvenir. Ils ont raté, mais tout ça, il faut que je fasse un mauvais souvenir. Dès que je suis dès que président Dame Souzo lelo bonamoni organisation bosali lelo ba journaliste et tout un ba comédien. Est-ce que OK ndevema bien ndinga ke mbutu mbutu te to Kamo quand il n'était pas encore journaliste. Donc muta présenta kangaye eza frère nanga moka commencé à l'université révérend Kim Destin. Donc, on a Evelyne très jeune. Nous avons entretenu de très bonnes relations. Nous avons entretenu de très bonnes relations. Et nous avons approché la fondation de temps en temps. Et nous considérons qu'elle est membre de la fondation. Donc, la première fille de la fondation est Evelyne Kamo. Donc, nous avons obligé de rendre hommage. Vraiment, je garde de très bons souvenirs. Les lois accueillis, ils ont passé. Donc, tout ça doublement peiné. Tout ça doublement peiné. Donc, on a uniquement pour naïe, pour na Ndeko qui dit Kambala et puis Nandeko Makola Oaza caméraman de RTNC. Donc, le pays est bousculé. Donc, le pays est bousculé. Liwa. Les gens sont montés, ils sont volonté en Zambété. Et comme ils volonté à Batou, na volonté à Passi, comment tu peux dire que Bomana, les colons habitent en Mokili. Donc, il y a un soloba, tout l'ingana te tango tozo kufa parce que bolingoana ça ne valait rien. Tout l'ingana tango toza non na bomoy, tout l'ingana to yokana. Donc, tout les la bande qu'on a biso na dignité, na respect à ba mort. Et ça te loka bande comme sous bazo ça la structure et comme on dirait commerce. Donc, ce sont des âmes très chères. Batou donc ngana pas sur sa moto à valeur. Donc, structurer ça la masalamate pour s'organiser, pour nous lukambongo comme la masanga parce que pas si abatu oyo ba koufele l'équipe tant mususu pas si na biso. Donc, le gros la biso to koufela to ebi pas si ya koufela. Donc, vraiment tous senga la bande konyo tous à la bomoko, tous à la bolingo Congo ils ont la besoin ya kintwa di o banzengelenka no bazo senga. Kintwa di ya peuple congolais, kintwa di ya biso bato to tikali na bomoy. To yokana, to lingana, to salisa na tango to na bomoy. To zelate muto akufa parce que soko pesi muto $20 pendant qu'il est vivant, $20 wana ko sunga ko bikisa na liwa. Tant que soko ko pesa $20,000, $20,000 wana ko servir na ngosune lokote. Oui, et ko sunga ba famille ba organiser ba obsèque, mais et ko sunga tant musune loko mokote. Vraiment message nangeza kaka to lingana, to yokana, to sunga na tango pasi, to lingana dans la sincérité. Presque bosa musala na bino. Donc bosa na liberté au sala musala nzamba pesa bino makasi. A révéler bino mayele au sala musala. Donc presque ezala facteur de dépravation des mœurs c'était. Presque ezala vraiment facteur moko ya lutte contre l'inversion des valeurs et des valeurs même républicaines, même les valeurs traditionnelles et fraternelles. Donc ceux qui muto akufi to sangisa mawana ba ba kufeli, ceux qui muto akufi to lelana ba ba kufeli, ceux qui muto akufi ezateka kasoko matisi banderole de la gisi kozana mawaya ndeko wana. Donc mawa eza mutema, donc Tito s'est déplacé to ya parce que beaucoup de valeurs pour Dadi Dikambala, un acteur avec un talent incroyable. Donc, tu perdre d'abord Moutou sur le plan Yabomoto et puis tu perdre artistiquement valeur Mokoboye inestimable. Hein, je vais dire. Donc, Ezala Kamo, avant de dégager valeur Moko, la presse très intelligente. Donc, bon, toujours rendre bango hommage, Miling Moulabango fan na Kimia, Nzambe vraiment Kanisa Bango, Nzambe na Nzambe naye na mawanaye soki alingi parce que yaza mozali sali kolona se a épargné bango kaka na moto ali felo. Merci beaucoup Nourabedi. Ya ba comédien nyonso na kombo Maïso Fabogas ainsi que ba villageois na ba villageoises te présenter vraiment ba sincères condoléances na biso na ba famille nyonso tukufela ndeko na biso mobali Dadi Kitambala Tsusuki Tomi na paix à son âme ainsi que sœur na biso Evelyne Kamo Lopez. À son âme quoi. Alors les autres s'est retrouvé bakor mi balé zo manzela encore d'après to éviter china PMF to ko kabola ndengeni parce que bango nyonso baza utile donc tu es pour na Dadi et puis Evelyne. Non to za na tanga passe to lela exact que to ko sa fête non balela na bato ba lela baseka na bato ba seka basepela na bato ba sepela. Na minute o eza ndemtu e kufeli donc auto kufeli wana ba auto kufeli wana baza plus sûr que biso donc tozo lela elongo na bango et a passi quoi et a passi on a roloba na mon ebela roloba te parce que moni
babiso bamitema esuka pamba risque na otangisama ya miso pamba. D'après yo Dadi Kikambala obandai komona ndenge par rapport ndenge abandai ko jouer et puis Evelyne donc côté Dadi et puis expliquer sur Evelyne. Evelyne non premièrement na koko ça la témoignage Evelyne ngai ta on a bandai ba TV na ngana ba 2002. Ngata on a bandai TV na 2002. Evelyne Kamo baza ba moko oyo ba participa vraiment na ba effort ya kozana biso la ba télé wana série wana ces années là a sala na CCTV. À ces années là ça na CCTV ngana ndai déjà koleka na ye azaki pena ser o to ndai kozana moi trop banini ba Jamel Tabou j'espère ayebi makambo o na ndenga aventure te. Donc Evelyne Kamo Lopez aza moko oyo to kabolani pena ya kolia ya komela ya koseka ya kolela mais nde balobaka nzamba sengi mulimo na ye apema na kimia pona frère na biso Dadi Kitambala tusu kitomina ngai nazali na tante na nga moko banda ko benga Kisakata sœur na ngai yambi avanga na minute so na yebi ka olela makasi yana niveau angula wana aza cousine na nga mwana tante na ngai ye pena muta kutani sangana Dadi Kitambala to anda ko sola na ye tapis rouge tama tusu kitomina pe ya sonam baza ba vie oyo balakisi batu pe lelo banzela balakisi batu lelo nzela balakisi batu omoni na kala to ndako tala ba théâtre de chez nous mais bango tango bayaki baye na ba évolution moko boy donc yango lelo évolution na yango lelo to komo mona pe ke banada babima to moni pe baida babimi donc ba ligne wana bala richesse to moni batanti linda donc ça dit ba vague wana avant bango basala ngo bazwaki ba makolo wana pa ba pauvre Dadi Kitambala ba pauvre Mundori c'est belé ba kufi donc ba paix à leur âme. Alors message moko pour na maestro Fabregas pour na des personnes au batiki biso au tozo misa accord na bon. Non, en tant que porte-parole privé personnel confidentiel Gina PMF, je suis venu ici pour présenter vraiment maestro Fabregas ainsi que Villanova. Donc nae to kabola mawa message au maestro azanango kaka ya kopesa o alobaki na ngana transmettre na batu nyonso ba otala biso partout dans le monde entier. Donc aza vraiment na passe na motema ni tete ba tourner au azanango parce que azana niveau aux États-Unis donc loin des épreuves du cœur azana biso donc ta besoin molanga déjà awa yemo pas awa donc azolela na biso elongo donc ça dit tozo lela passion tozo kabolango tozo kabolango elongo donc aza vraiment passe na motema mais yo ebika musala mtebengi kuna soka zalaki awa j'espère que bolinga ki bomona awa mais musala kaka passe na motema quoi. Merci. À Koufina, il y a 50 ans, ils ont mouqué. Parce que Dadi Penangazana a été comédien mounene. D'ailleurs, nous avons été côté de nous, nous sommes Tomina. On les a dit, nous avons écrit, nous avons dit, alors comme un peu pseudonyme, nous avons dit, nous sommes j'ai pas bien, nous avons dit, nous sommes Tomina, et Chamberton. Ah, tu as mal dit, c'est qui? Avec nous, nous avons dit, avec toujours, donc il y a un plaisir, Dadi de Kamala. Nous savons pas maintenant ça la bien, maintenant on a mingi, mais tout ça la bonne, nous avons bien ici, moi un peu tout ça les athées. Donc, Dadi di Kambala na Evelyne Kamo Mbappé na Boboto. Pour respecter la mémoire na bango. Ouais, koyoka sango wana vraiment ya bande ko na biso mi balé 3 jours après te perdre le lot te perdre moko et 3 jours après te perdre sous spécial la ki onde. Mais na wuto loba isali passi, surtout que ba kufi jeune. Passi na motema donc nous avons tous été surpris bon. Ata ba bela ki mais tout le monde a dit déjà qu'il va reprendre Evelyne par exemple, nièce nanga, en tout cas oncle, na moni que na sinabi ki nanga problème ezal sous-souté donc na zoli ngaka nzoto zonga bien pendant zonga la musala nanga, natala nzamba benga ki puis Dadi peto okaki qui vraiment santé banda ko zonga mais nzamba décidé autrement bon moi tout ça les athées bon tout ça la mawa tout ça les autres il y a encouragement dans la famille on a vraiment au pas perdre bateau bazaki minene pour na bango un mot vraiment pour na bango il y a encouragement ba bon na kolobaka que to ba kondima liwa eza eloko moko eza likambo moko donc moyen to éviter ngo ezati tous nous passerons par là donc tika la seko seconde mokili azate donc bandeko bakei mais biso to tika la na société tout ça mélangé nzamba ya babango na mboka na ye po ba pema na boboto biso pe to se préparer pour lobito kende na ndenge moko ya malamu lokana ko ba ngwana to lingana
toyokanaka parce que nzambe alakisa biso bolingo tolingana na mokili makambo pamba koyinana totika koluka kosala moninga mabe na mokili faut kotika parce que osala lelo moninga mabe mais lobi yo yo po okende so osala moninga mabe lelo po akende yo pe lobi okende donc totika makambo wana ya koluka komisala na mabe conseil pendant na kopesa yango wana donc tozala bien na mokili tozala bien na mokili tozala bien toyeba kosangana toyeba kolingana voilà. Merci beaucoup.